bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de week-end à la Union, soyez info linga la journée peuple pour na peuple mbote et tout fond la basangona biso pour na côté Sabino Ndongo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki jeudi 26 décembre na ville ya Mbujimai chef lieu ya Kasai Oriental etpai wapi apesaki meeting moko munene na side Kashala Banzola Bulanda. Nasima ya kotambola nzela mulai ezalaki na ebandeli ya pokwa nde président Félix Tshisekedi elongo na distingué première dame Denise Nyakero akomaki na stade Kashala Bonzola na Kasai Oriental epai wapi bato ebele basanganaki pona kolanda discours na ye si axe prioritaire ya mandat na ye ya mibale ya quinquennat programme ya développement local ya Baksa 45 territoires P2L Barça 45T, bozongisi ya société Miba, pe question ya réforme constitutionnelle et zalaki ba point central ya discours ya président Félix Tshisekedi liboso ya population ya Mbujimai. Na oyo etali axe prioritaire ya programme quinquennal plus ya emploi, plus ya sécurité, amélioration, ya pouvoir d'achat, ya diversification économique, plus accès na ba services sociaux, ya base plus ya efficacité, yaba service public, chef de l'État a affirmé clairement détermination, ya kosala yango réalité, na tango ya mandat oyo. Chef de l'État a énuméré quelques projets réalisés pe misusu, oyo ezali kosala manakati ya P2L Barça 45T, mingi ba infrastructure scolaire, administrative pe sanitaire. À saisir occasion oyo, pour na ko annoncer te kala mingi te 50 millions ya $, américains et kosalama pona bozongisi ya miba na suka ya grand oral na ye président Félix Tshisekedi a présenté nécessité ya ko procéder na réforme constitutionnelle ba activité pe belé misusu et ezalaki annoncé na Mbujimai deuxième étape ya itinérance ya chef de l'État na espace ya Grand Kasai. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a un spectacle jeudi 26 décembre à Misala ya Kotonga pe kobongisa banzela na ville ya Kinshasa azalaki accompagné na gouverneur ya ville ya Kinshasa pe président ya assemblée provinciale Nathalie Kaila héritier Mapindemo. Accompagné na gouverneur ya ville ya Kinshasa pe président ya assemblée provinciale chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka abandaki tourné na ye na route Kulumba oyo ezali kosangisa commune voisine ya Masina pe alimité na endroit oyo a constaté que reprise ya misala après longue période ya inactivité. Premier ministre ye akendaki ensuite na 15e rue Limité na route poids lourd et pas wapi atalaki
ndenge misala ya bétonnage ezali kotambola na nzela oyo ekeiti na masine na Petro Congo. Mingi a constataki état d'infrastructure pe problème oyo amonaki. Alobi lelo tozana ba embouteillage boye ba mama na niveau ya marché somba zikida bazali ko se plaindre pambate bazana ba client malongate pona nzela ezali mabe ezali ya solo problème oyo ezali komonana kasi soki tosali makasi tokosilisa yango. Par exemple kabambar misala ezali kosalema boye ba chanter ebele esi ebandi lokola kulumba tina masina na route ezali komema kino na poids lourd yango eko permettre des engagements ndenge premier ministre atalisi akobaki mission na ye Judith Suminwa a visitaki commune ya Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kasavubu, Bandalungwa, tina kabambari pe dima. Boye wana nyonso atambola kina mabele pe aniataki ba potopoto oyo izwami na ba aveni oyo. Alobi ba problème ya assainissement pe kosala ba drainage ezali komonana na niveau ya kaniveau. Alobi azali convaincu ensemble na ville nyonso bakoki kosala mosala moko ya malonga babandi deja ezali ebandeli moko ya malamu kasi eloko ezali mutuya ezali kosilisa misala yangonde ezali ko intéresser premier ministre ye insistaki na nécessité lisusu ya ko restaurer ba route ya dessert ya capitale congolaise pour na ko permettre population asala ba activité na ye na ndenge ya malamu pe atambola ndenge elongo bani. Alobi banzela oyo a visité principalement na ville ya Kinshasa ezali intérêt ya gouvernement provincial pe misala oyo ezali na litomba population ya ville ya Kinshasa nde akosepela ye azana centre ya institution nyonso pe image ya République démocratique du Congo. Alobi bataille na ye ezali kosala ke Kinshasa ezonga kin label bo eto constater soki ba infrastructure oyo etami en place et ko permettre population à sala activité na ndenge ya malamu. Premier ministre amonike réhabilitation et banzela oyo ezali ko contribuer pour na ko réduire ba embouteillage oyo lelo ezali bongo nécessité moko ya kozana ba route secondaire pe réhabilité po na koluka kosilisa likambo etali ba embouteillage tosali misala oyo ezali kosila totindi ba matériel pe koluka ko améliorer circulation to bakisi ba policier na banzela nyonso wana ezali kaka po na koluka ndenge nini kobongisa makambo. Initiative ya chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka kokita na terrain po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema esepelisaki population bakinois ebele oyo ba répondaki na mituna basepeli pe bamonike visite ya premier ministre eko favoriser misala eyeba na kotambola na ndenge ya malamu pe ba résultat ekozala bongo malamu bosimbake aménagement ya territoire po na connectivité maximale yango ezali troisième pilier ya programme d'action ya gouvernement Suminwa. Mwana mboka Eric Masamba Mazola, acteur politique, aza d'accord pour un changement ya constitution asali déjà liste ya ba article oyo pour na RDC et vivre développement. Stéphane Skandi. Mwana mboka Eric Masamba Mazola alobi boye constitution ya RDC ezali ko mériter changement pamba te pona ye bana ya Congo et si bazui maturité ya makasi pe bazali déjà capable ya kokumbela masolo ya état na bango. Eric Masamba Mazola a proposé 7 ans pour la président de la République, P. Azala Secondé et pas ya 3 topé 4 vice-présidents Oyo Bakobima na 4 régions linguistiques différentes. Parlement national ya monocaméral, c'est-à-dire Sénat et Koufa, Assemblée nationale éthique à la Moko, ba siège Ezala équitablement représentatif en raison ya 25% par région linguistique. Yoka, président Peba députés nationaux, bazala eli na suffrage indirect, na ba eli direct, ya base oyo bazali ba grand électeur. Loko la justice, ezali fondation ya nation, acteur politique Eric Masamba Mazola, a lobi boye. Acte nyonso ya corruption, ya compromission, oyo ekozala komi et pas ya membre ya corps étatique, et sengeli ezala poursuivi. Pona likambo ya nationalité, Eric Masamba Mazola a lobi boye kozala congolais ezali likambo ya makila ya clan pe ethnie congolais akoki ko perdre nationalité na ye d'origine te et bongo pona fiscalité Eric Masamba azali ko proposer instauration ya impôt global unique tope moko kaka pe pona to unique dérogation moko constitutionnelle
Pour na ba recette, y a ba activité annuelle, y a moins de $500 000. Peto ezala fixé na plage y a 1 à 8% na banvula na cas par cas. Lokola azali 100% congolais de père et de mère. Eric Massamba alobike ba richesse y a sol pe sous-sol ezala interdit na exportation brute. Thème éducatif ezala applicable na des standards moko selon ba exigence internationale pe misusu selon ba exigence locale pour na coproduire, co-transformer, pe co-consommer ba besoins élémentaires. Pour comprendre que na RDC bana ya Congo bakoli pe bakomi capable ya co-conduire état na bango changement ya constitution ezali soutien ya makasi pour le développement ya Congo na lettre K et lobby acteur politique Eric Massamba Mazola. Élève ya maternelle ya complexe scolaire maman Pemba école ya fondation de Rombong ba clôtura qui première trimestre na bango vraiment en beauté Bolanda na micro ya Ladi Land. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais réciter ma famille. Réciter. Ma famille. On me demande souvent entre papa et maman si un petit épi. Je pense, la tête me fait mal. Je dis, questions. Papa est le chef de la famille, maman la maîtresse de la maison. Chaque fois le soir, j'aime papa et j'aime maman. Que vive la famille. Je m'appelle Boumou Nyaran. J'ai 4 ans. Accordé chez Madame Pauline Toumba et vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Qui sont la tête, le corps et les membres. La première partie du corps humain, c'est la tête. Les parties de la tête sont les cheveux, les fronts, les oreilles, les joues, les mentons. Je m'appelle Tayana de 5 ans, acabée par Madame Mésoteta Labelle. Je vous remercie. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. N, voici venir le revenu. Oh, nous serons le cadeau. Les enfants sont joyeux. Je m'appelle Boumbamananga Beneze. Accordé par Madame Marnangimi. Je vais citer les 5 sens de la vie. Les 5 sens de la vie sont la vie, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Je m'appelle Mateka Samba, j'ai 5 ans. Accavé par Madame Ezocedati, je vous remercie. Grand-père, pourquoi tes cheveux sont-ils là? Es-tu sorti? Non, je ne suis pas sortie. Les cheveux là, c'est une chaise. Oui, mon petit, c'est au revoir, grand-père. Au revoir, mon petit. Tous de la 3e maternelle à 4 pour Madame Arnangili. Bonjour à tous. Je vais rester les sous-vêtements. Les filles passent la blouse, la jupe et la robe. Les garçons passent la chemise, la pantalon et la culotte. Les vêtements c'est à protéger notre. Je m'appelle Maman de Jagimerx, accaté par Madame Arnangili. Je vous remercie. Nangambo à religion Bosimbako, communauté chrétienne armée de victoire, Bako organisé mardi 31 décembre, spécial réveillon de consolation et le archevêque Koutino Fernando Naba Bishop Peba Pasteur et Kozala de 20h à l'aube, na siège na église na avenue Nyangara numéro 89 na commune Yangiringiri Christian Kengebini. Nuit de consolation. Bana Nzambe, bana nyonso ya République démocratique du Congo, ya Kinshasa pe ya Nzinga, yango yo eye
pour nous permettre bino bokota année 2025 et longo nankolo nuit de consolation, nuit d'apaisement, nuit de récompense yango eye pour nous permettre bino bokota na gloire bo simba communauté chrétienne armée de victoire ba bengi bino na grande nuit to butu monene ya consolation et kozala bongo mardi 31 décembre 2024 na centre miracle Rehoboth oyo ezwami Navni Nyangara numéro 89 na croisement na yango na Asosa na commune Yangiringiri référence Wenze ya Bayaka na Ernini eko banda bongo na ngonga ya 20h bosimba thème yambula oyo ezali la consolation tirée na livre ya 2 Corinthiens chapitre 1 3 tina 5 bosimba mosusu na livre ya Esaïe chapitre 57 verset 18 bana ya nzambe bino nyonso bovandi na ville ya Kinshasa penzinga kwezite te yo moto oza na ba problème ya ndenge na ndenge yo moto oza na pasi esila kate yo moto bayiba yo eloko oyo ezali ya yo rendez-vous oyo ekozala rendez-vous moko inoubliable pona yo ozali koluka solution simba Yesu Kristo azali bongo consolation pona ba problème na yo nyonso yepe akozala au rendez-vous. Nuit de consolation. Boyoka bien, ekozala elongona serviteur de Dieu puissant yokaye archibishop Coutinho Fernando akozala ye mokote akozala elongona ba bishop pe ba pasteur ya armée de victoire bango bakozala wana pona kopambola bana nyonso ya nzambe oyo bakoya bosimba ekozala rendez-vous moko oyo eko marqué histoire na yo pona kokota na année 2025 boyoka mama Emi Coutinho coordonnatrice ya communauté chrétienne armée de victoire ndenge alimboli. Shalom shalom na pamboli bino na kombo na Yesu sang malamu ezali te ozali invité na ngai yo na libota no bimba yo na bato no na bisala butu okolekisela ngo wapi kolekisa butu na ekala te lekisa butu na présence ya Nzambe. Voilà pourquoi nazali ko invité yo le 31 décembre 2024 tina 1er janvier 2025 et sika wapi mosali na Nzambe archevêque Coutinho Fernando Nzamba lobeli eke pona tina na bana Nzambe nyonso 2025 ekozala année ya consolation. Voilà pourquoi na butu wana zana mampinga nelonga awa na 89 na Niangara non loin ya Bayaka à partir de 20h okoma déjà pour toi place neo tina tongo il y a le 1er janvier 2025 Zambe na Coutinho Fernando na kombo na Yesu akokutsa biso na année ya consolation. Naibi ke uzana bezo nango cette fois-ci eko ratete bo yeyi malamu ko yape yo mokote. Shalom shalom. Oya ebele peuple de Dieu bana nzambe nyonso ovandi na Kinshasa penzinga boya kopesa action de grâce et pa ya nzambe pe koya kozwa bénédiction pona kokota malamu na année 2025 elongo na communauté chrétienne armée de victoire oyo yemoko papa archevêque Coutinho Fernando azali kokamba e kozala lipamboli pona bino 2025 bino nyonso bokozala consolé bana nzambe boya ebele. Nuit de consolation. Quand tu vas pédaler poto qui toko pona bana bino bazala en bonne santé. Ah merci. Ya bouine bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah c'est kuria ya bango Protivap. Ba bandi bada
bango ya babebe pro tala ba yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa esika zaka kamoko pa ya présidence de la SAP Papa Griff na 7e rue Limité résidentielle ndenge Igor Tsingina héritier mapinde mebata d'ici pasi na ngai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko na nga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabrikant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment mosala kitoko boye ça on les gamondele et puis les autres diront mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata za loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali tokomi sikoyo ntango oyo topropozaka mpona bino prévision météorologique oyo bandeko ya Metelsat basali mpona koyeba ndenge nini journée ya samedi 28 décembre ekozala bolanda.
Merci la confiance et fidélité bozala kana ngwe longo na journal info lingala journal ya peuple pour na peuple soki bo sepela ki na édition le lobo. Merci na équipe modima o ekomba ki journal ya mokolo le longa na bino tukutani na mokolo ezali koya. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.